Mbote mingi na bino bande balandi ya Jomak Show o ezali émission moko spéciale ndenge bolandi yango na titre mingi bolandaki yango awa sikoyo nalingi na répondre soi-disant pasteur oyo uta kotindelanga message epi kala mingi te afingi bandeko oyo tozalaki na conférence na émission moko tosalaki mokolo eleki awa afi penza alobi ke ozali bandoki ozali bazoba na ntina ya émission oyo tosalaki tolobelaki bandeko oyo bazali kopanza koluka kopesa mateyi ya mabe na bana bapasi moki mbango tozwaki baexemple tolobi babiloko oyo eza malamu te. Alors soi-disant papa pasteur Michel Nsibu nayebi te soki aza pasteur ya paroisse nini nayebi ye mpenza te mais kaka wana internet ndenge bato balandaka atiaki message moko wana akomeli nga na message na kotangela bino yango ndenge kaka tolobaka soki oye koatake Jomak fozala prêt ndenge ye alingi aexpose makambo nyonso na internet tokorépondre mpe kaka awa po tolobi ke oyo ezali tolingi kolamusa bana ya bapasi moki mbango mpo vérité etikala kaka vérité mensonge etikala kaka mensonge. La vérité écoutez qu'à la belle la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazarego Kende, qui vivra verra. nakanisi bauti kolanda générique na biso wana en tout cas bolimisaka mwa moke natala awa soki son ezali koleka parceke mbala mosusu nakoki kokende kaka boye nayebike kuna na bato baza peut-être na afrique na ntango bamisusu baza na nzela baza kokende misala nayebike boya kotala yango après soki bozwi batango na bino ndenge ezalaka kaka bolimisanga moke nayi nazala sirke na Facebook kuna déjà eza ça va voilà namoni déjà son ezali bandeko ndenge kaka nalobaki papa Michel Nsibu amanke biso respect afingi biso bato tosali émission wana tozali bazoba tozali mayele te mpona nini na émission wana osalaki tolobaki ke tozaki extrait ya mateyi papa Shaola atiaki tolingaki tosolola entre bana bapasi moki mbangu bamakambo nini oyo ezali kobebisa na bato balandaki yango bayokaki makambo nalobaki nalingaki kodenonse bamakambo oyo ya mabe soki ezali bizaleli wana bato basalaka yango tomeka kotika yango mpo ezali bizaleli mabe me baninga bapesaki batémoignage balobaki makambo esenganga baloba mais papa pasteur wana ndenge tolobaka kaka soki omoni moto aza kopuse likambo moko boye seke ayebi likambo alors makambo oyo ezosalama epuse biso tomeka moke kolandela tomoni ke onire makambo oyo eza na se wana eza normal te donc tolobaki ke bamakambo bango bazali koloba tomoni papa Ndolai akizaki bakimbangese ya Paris mpe ya Belgique alobi bakimbangese ya Paris batosaka na bango bamama te bango kaka bapapa. Or bandeko wana tomonaka na bavideo bamama ntango esengeli koloba bango mpe balobaka na bango mais tomoni ke bato oyo bazali koluka kokabola bapapa bazali toujours koluka moyen nini oyo bakoki kosepare mpe na bapapa donc bato moko bo batelemi na bango na baidéologie na bango mpona soki totali mateyi oyo papa Shaola ateyaki tolobelaki yango nga kutu natiaki meme mpe ka mpenza na mateyi ya papa wana te oyo soi-disant pasteur amibengi pasteur mais awa lelo bokomona soki mpena azali mpe pasteur ya solo soki mpe ndenge nini na mateyi na ye ye mpe alandaki kaka ndenge moko alobeli kaka likambo ya bamama ke bamama batosaka bango te bato mosusu yango nalingi bolanda nanu mateyi na ye papa pasteur azali pasteur bokolanda ye awa mais azali pasteur mais pasteur Soulard pasteur Momeli Masanga nde nalobi nasi na scanner Facebook na ye na comprendre ke
bon mona ngo ba preuve ok nanga na ba détail pene belete mais bon mona ba preuve ne to lobi kaka tango zo yawa sala attention parce que soko yebi yela donc soki oluki bitumba koka pe kosilisa donc bozo luka bitumba bokoka pe kosilisa parce que soki bokoya na ndenge moko ya koya kointimide bato awa biloko ale kosimba te yango nalingi bolanda nano matei oyo ateyaki yango kuna na paroisse ya Vitry kuna alobela kaka makambo yango ndenge kaka ezalaka kaka ndenge toza kodevelope bolanda lelo soki okoti likambo oyo ezali kosekisa ngai na mikolo oyo tokobomba yango te tozali na monde ya lelo ekomi ya internet moto nyonso akokotaka internet akokota na bafacebook na bayoutube soki batie bafoto ya bapapa soki bapapa toza nango lelo oyo bapapa 26 na bamama soki batie bafoto ya bapapa boverifie yango bokomona bacommentaire nzambe na ngai nkolo yesu Dieu le Père mais soki batie ya bamama omonaka mama oye mama na biso bokabwani oyo ewuti wapi bokabwani oyo ewuti wapi bana mibali banzambe bamama batikalaka banzambe et pourtant batata na bamama bandeko allez-y vérifier kende epai ya papa soit papa Armand soit papa Charles soit mama Emily soit mama Nelly soki osenga eloko okosenga libondeli papa to mama akoyi biso te ke papa Michel mbuta lokolo ye likambo osengi nazopeso yango réponse na bango nyonso ekozalaka tokosenga epai ya bapapa to na kosenga epai ya papa akanisi na yo ezala bango bamama ezala bango bapapa bango nyonso bakosenga epai ya tata na bango bongo biso okabolo totie lelo oyo ewuti wapi bato mosusu bazokende plus loin ndenge nayoki mpe bamama balobi awa babondeli awa babandi kofinga na ntina ya paroisse oyo babandi koloba mpo na ntina ya paroisse oyo batata na bamama tozala mémoire bakuse te na 1921 papa Simon Kimbangu atangani akei boloko akei mosika nani atikalaki na lingombo oyo nani atambusaka lingombo oyo mama mwinu te lelo nzambe azalaki kati na biso papa mfuma ndongo so nalobengaka papa mfuma ndongo parce que tokoma mpe kobana bakoloba ya biso omoni azokokabwa so nakolobela papa mfuma ndongo na epoke na ngai ntango nazokokola papa mfuma ndongo azalaki chef spirituel ya lingomba mais olebisaka mama so natangi ko papa mfuma ndongo bapapa bango misato nasuka na kodemontre pourquoi nalobi ke bapapa bango misato bazali motu moko mais papa mfuma ndongo tina nini na kati ya lingomba na ye ya molingo santu apesa biso instruction esika nyonso tosangani na ndako ya nzambe nyonso tosangani mama afungola libondeli mpo na nini tokomi tuna te eske nzambe asalaki yango mpo asepelisa bamama mpo likambo ezali nazokende mama ebe balemo na 21 tina 59 mama muli atambusi lingomba ye moko nzambe molingo santu apesa instruction esika nyonso lingomba esangani libondeli ya liboso mama moto akofungola yango epo na nini ebango moko mpe banzambe baye na kati ya mokili oyo to bana bapapa koloto papa mbanza papa mfuma ndongo bana oyo liboso baboti bazali banani bazali bana basi te eske ezali kaka aza mpe nzambe ayebi ntina nini abongisi likambo wana so nalobi boye mpo nazali koyoka nazali mpe komona mingi bazali koloba paroisse ya Vitry mama moto kotambusa bana basi bakozalaka na nguya te likambo wana elokoma na France bana basi bakozala na nguya te batata bamama tozala bakebangisa solo tata nina kobota bana na ye akabolake alingaka bana mibali
allez na bana basi te tata nini biso nyonso tozali baboti tata nini ezali ya monzoto te ezali ya molimo mpona nini papa kosala différence wana elelo biso tobandi kojuge tobandi kokabola yango totangi na mokanda ye ya corinthienne biso nyonso tozali awa bakimaniste nani oyo osi azwa bateme na kombo ya mama Christine to na kombo ya mama Emily to na kombo ya papa Armand to na kombo ya papa Charles biso nyonso tozali tokozwaka bateme tata mama toyambi yo na lingomba ya tata molimo santu tobako toyambi na lingomba ya nkolo yi nakanisi bandeko bola boti kolanda Matei ya soi-disant papa pasteur ndenge a komeli ngai na kotangela bino message ya komeli ngai malgré na kolakisa bino yango na kotangela bino message wana komeli ngai ina lakisa bino message wana komeli ngai awa komsa bomona yango kolekisa. Ok, nayebi te kuna soki ezobima ndenge nini message na ye ezali boye. Bonjour, nalingi naloba na yo tika papa Moïse, donc papa Shaolin, tika papa Moïse aza niveau na yo te, ye azali star ya munene aya ngaka loba akotaka na ba studio, ye ayaka na ba studio ya ba voiture te. Donc ba studio ya ba voiture, donc ndenge mbala musu na sala ka ba show le musu nazo conduire nazo le kan direct na voiture ya bi akota na ba studio ya ba voiture te, ye ba chaîne ya ba TV minene nde balukaka ye. Et en plus azali parmi ba sportif oyo bazali ko défendre bendele ya Congo Kinshasa na Europe. Tika ye calme na ba émission na yo ya buzoba pe ya ba jaloux. Si boyok bomoni message wana ezali message papa soi-disant papa pasteur Michel Ntibou. Donc entre parenthèses avant de développer na continuer ndenge nazo loba wa eloko na ngana loba omoni bato yo bayebi Jomak bayebi makambo tosala kawa ezate parce que tozala bazoba tozangi makosala tango tozalaki na bakine lero tozalaki nanu mu makila moto na kasi bato bayebi makambo tosala na bakine wana na kati ya église mpona kobundela mosala papa Simon bango bato bayebi lero wana tozalaki makila moto soko osaka lobika abatelenge no fingi boye foto kwea na yo na ba papa agaza o bazala kosala pembeni ya président Mobutu. Donc biso tozalaki baye ntouchable tokanga même ba colonel tola kosala pena makambo nakanisi ba papa mbamusu bakoluka baka so bayebika likamo esami bako ya mbangu ba pole roi tozalaki nano moto tozalaki vraiment moto o balobi pena na kati ya église Kimbangi so bandi coin ba oyo pena basala makambo oyo biso tosala tango tozalaki na Kinshasa wana même l'air papa Fumalongo atikaki biso bato bayebi makambo bayebi mais tozokola quand même tolobi sikoyo on dirait faut tozwa conscience tosala musala ya papa Simon Kimbangu na ndenge yango ezali ba période wana makambo wana nyonso tosala wana l'air tozosala même ba sport na banyangara wana ba bengaka ba maître nyonso baya mais tolobaki sikoyo tobi non musala papa Simon Kimbangu sikoyo faut tosala yango ndenge papa alobaki to ba ambassadeur tokenda pa papa Fumalongo ba biso oyo tango bazoko loba kuna zaki une vingtaine boy bana nyanga basaka mobulu bana nyanga papa Fumalongo ayibi bango te tokenda epa ya papa Fumalongo na ba équipement na biso ya sport papa Fumalongo tofukami liboso na chenuda kuna na nsima ndako papa alobi na biso maloba alobi ndenge bozali awa bozali na responsabilité mosala bozali kosala bokanisa teke nayebi te nayebi malamu nayebi mpe bino nyonso papa kutalinga papa pola nga banda ko président biko le président na moto te pona yebi bango nyonso très bien mais oyo bozali kosala bosala na kombo papa Simon Kimbangu et pas nyonso bokozala bo mema kombo ya papa Simon Kimbangu mingi bokotambola na ba place ebele bokokende na bamboka ya ndenge na ndenge
boko makombo ya papa Simon Kimbangu bobanga na binote nyonso boza ko sala na yebi yango malamu. Alors eloko wana lelo ta na tala kana ba nega parle ba ki boza ba ambassadeur tolobi malgré ba makambo ya ndenge na ndenge tolobi ki jeunesse na biso lokwa to lexa yango na musala papa Simon Kimbangu to sala ba sacrifice ndenge na ndenge to mi pesa ki penda na musala to mi pesa penda na musala papa Simon Kimbangu. Tango bato bazo sala ba makambo soki ya ndenge nini biso tolobi to ko bundela lingomba papa Simon Kimbangu. Bato ebele soki lelo bakoma ko respecter bakoko papa Simon Kimbangu ezali a partir ya Nyangara to disciplina batu pona batu baye bakopesa valeur ya makila papa Simon Kimbangu. Donc boka nzateke soki tozala na bapoto tozanga makambo kosala po tozala na passion na makambo yango tolobi non batu baza kobebisa musala papa Simon Kimbangu eza teke tozangi makambo kosala makambo kosala tozangi yango te besprit wana pe ezali boka nzateke ngana yaka lokwa pasteur naza pasteur boko na ndenge ya ki pasteur ya ndenge Kimbangu sino za pasteur mais bosala attention bosala vraiment attention makasi parce que n'importe quand esprit moko ekokota bomoni pe makambo mosusu donc tozala bato ya kosakana bango te pamba boye tozomona oyo mona nga lokola ndenge nasimbaka bible oyo neti omona na donc ndenge aza boye donc ndenge azaka na kange buto na mongongo na bajean wana bapasteur te ndenge wana te biso ntango tozalaki kosala makambo totei bato na baforme ebele soki moto azoyoka na ndenge monoko te botei ye na ndenge mosusu mais tolobi tokozwa conscience oyo elobi ke tosala makambo ya nzambe ndenge yango esengeli tozala exemplaire yango momoni tolekisaka ba ntango na biso toyaka awa na makambo oyo po toyebi ke yango nde bavi na biso tolingi bato basakana nango te tolingi bato bakabola bapapa na biso te me tomoni bato moko oyo baye balingi bakabola bapapa na kokende na ndenge ya politike kokende na ndenge moko ya politike ya kokosa boyoki matei papa oyo amibengi pasteur atei ya lobi ye azali pasteur kutu na Facebook na mone papa mama moko apesi joyeux anniversaire wana lobi happy birthday papa pasteur Michel Nsibou donc apesi ye joyeux anniversaire lokola pasteur donc bazoyebi kazaka pasteur mais ngana koyebisa bino ke mwana mobali oyo azali aventurier donc nalingana landa ye na ndenge mometaka na tanga makambo biso osala eza ya bakimbangiste tosolola etanke bakimbangiste me namoni ke mwana mobali aza na ye kutu kimbangiste te aza aventurier ndenge tolobaki nameki koskane Facebook na ye nameki koskane makambo na ye na comprendre ke aza na ye penza kimbangiste te nebi te mama moko akomi wana akomi kimbangiste eza te kaka walataka vert blanc akozala na ye ayaka na ye ndenge baba mfuma longo alobaki osambelaka na yo mpe oyaka na yo wana me oza na yo pena kimbangiste te nalongoli ye na lingomba te me nalobi ke aza na ye pena kimbangiste te bokomona mpona nini sula momeli masanga ozomona sula momeli masanga alors eloko nino ezosalama papa pasteur oyo bamibengi pasteur namoni papa moduba autokota ozana dimine écran dimine écran ok papa pasteur oyo auti kokota awa oyo auti ko pardon papa pasteur oyo auti kofinga biso awa alobi makambo ya alobi aza na ye penza mondimi pena ya mondimi bote parce que na bizalelo aza kosala nangi na tshela bino elongo moko mpona bo comprendre mutu nini oyo toza na ye affaire biso nyonso toyebi ke biso bakimbangise tomelaka te biso bakimbangise tomelaka jamais masanga tomelaka jamais ba boisson alcoolique mais botala papa pasteur oyo amibengi pasteur bolanda batata na bamama oyo bozali komona ezali papa pasteur Michel Nsibou auti kofinga biso kuna na Facebook oyo bozali komona awa azali pasteur me azali na ye momeli alcool awa tozali komona ye foto oyo ye moko atiaki yango na Facebook
donc awa azali na supermarché na rayon ya ba alcool azali kosomba na ye alcool mais likambo ya grave lisusu ezali ke ti azali kotia yango na Facebook azalaki fier nango tokolakisa bino awa ndenge bomoni awa aza na kati ya bozomona awa na nsima awa ba alcool ezali awa atelemi wana bokoloba ale mosusu joma kaza kokosa me botala awa ase atiaki yango deja na panier na ye ase atiaki yango deja na kati awa tokolakisa bino awa botala awa ndenge bomoni wana yango oyo awa eza mibale moko yango oyo mosusu yango oyo awa bokomona yango mosusu kuna na bafoto me likambo ya somo ya makasi ezali nini papa Michel Nsibu a déclaré qu'il azali pasteur mais botala commentaire na ye komona ye papa Michel Nsibu azali alobi ki ye moko soi-disant pasteur kimbangiste mais botala awa Joe Maboteti a commis awa na commentaire jolie photo devant le rayon de vin je parie que c'est dans un supermarché ye pa azongisi awa papa Michel Nsibu pasteur kimbangiste azongisi awa oui Joe c'est dans un supermarché un peu de vin pour la santé moni andimi na ye oui c'est dans un supermarché un peu de vin pour la santé donc pour na ye papa Michel Nsibu alcool eza nango malamu aza kokende koatake biso kuna na Facebook biso ozoloba makambo ya papa Simon Kimbangu papa Michel Nsibu azali na ye momeli masanga bomoni yango awa ye munene bo parce que na zumaki yango na zongisa yango muke donc papa Michel Nsibu azali na ye momeli masanga moto ya milangwa commentaire na ye atiaki yango yo awa ndenge bomoni yango kuna na kotangela bino yango akomi bonjour nalingi naloba na yo tika papa Moïse donc Shaolin tika papa Moïse aza niveau na yo te ye azali star ya monene ayaka lingaka loba akotaka na ba studio ya ba voiture te donc asali référence na ba studio ya ba voiture parce que ngamba musu na sala ka émission na ba voiture ya lobi akotaka na ba studio ya ba voiture te ye ba chaîne ya ba TV donc ba chaîne ya minene nde balukaka ye en plus azali parmi ba sportif oyo bazali ko défendre bendele ya Congo Kinshasa na Europe tika ye calme na ba émission na yo ya buzoba pe ya ba jaloux donc émission ya buzoba pe ya ba jaloux donc alobi toza maelete toza bazoba et puis toza na zuwa anesi bomoni papa Michel Nsibu awa subo kotala ye yo awa na Bible na ye donc soka auti komela alcool na ye mutu eke na tour ale alati uniforme ye wana ke kote ya bakimbangiste papa Michel Nsibu momeli masanga momeli alcool en tout cas nakanisi bandeko bouti kolanda wana deja ndenge to lobi na bino bo comprendre que toza na affaire na banani biso tango tokotaka awa bomonaka bato bakotaka awa baza bakimbangisa solo oyo tolobi ke tolingi bapapa na biso bazala na bomoko moto afingaki moto awa aza te et to comprendre ke moto oyo akei na Facebook akomi kutu message moko mabe wana afingi susu papa Kojak un pasteur donc nzoka nde aza na ye momeli masanga et puis aza fier ya kozala ndenge oyo azali ozomona alors bino bato boyebi papa Michel Nsibu soki pe azaka muta paroisse nini nayebi paroisse na ye penati nayebi soki pa aza akomela kimbangiste wapi en tout cas nayebi te bomeka kobenga ye biso makambo tolobaki wana omoni naza wana bato bomona neti na siliki te parce que toyebi makambo yango eza boye biso tozolinga ko aider bana ya papa Simon Kimbangu ba comprendre réalité ya makambo donc soki yo olobi ke okoatake bato obanda kofinga obanda koloba zala ata kimbangiste mais ozana yo kimbangiste et en plus ozokumema kombo ya papa Simon Kimbangu
ke ozali pasteur kimbangiste bato bayebi yo kozali pasteur kimbangiste mais ozomelaka na yo ba boisson alcoolique oye pe na photo otie na Facebook nayebi te namoni bandeko awa parce que batraite biso basorcier oyo biso bato tozali awa tozosala show wana toza basorcier toza bazoba toza mayele te campagne moko ebandi kosalama na ndenge moko ya malamu te mpona kodiabolize biso ke toza kosala mosala moko ya mabe. Donc en tout cas nayebi te papa Modrigo soko koloba nini yo moto okotaka liboso maloba na yo eza ndenge nini? Merci papa Djomak. Nabandaki na kolanda yo na Facebook namoni nabite nameka kotala pe makambo papa Nsilo. Ma vraiment finalement namoni que oui émission bato bazolanda ngo eza vraiment eloko moko ya bien donc ebandi koteya pour ceux qui ezaki émission te nde tomoni bizaleli ya papa Tibouté papa Michel Ala Soulard. Donc voilà et donc émission ebandi kobimisa bango voilà asimbi Bible na ba boisson alcoolique azabe fier bayebisaki bango ke ba dossier ezali soko za likamba koloba te kanga munoko fanda tala batu bazo kolubundela papa Simon Kimbangu baza kobundela te me kobunda pona papa Simon Kimbangu po kobundela ye to kobundela ye danzana me tozo bunda pona ye ebandi ndenge nini papa chaîne ya ba télévision mais de papa Charles franchement parlant oui abunda kababitumba mais pourquoi faut za jaloux na ye balobaki soko ye na bomoko tokoke malamu mais soko ye na kopanza dossier ekobima dossier ya papa to nayebi te moko te oyo afingaki papa Charles alobaki te yazali boye te tokende tokondanaki nde mate ye. Comment vous kolobaki ba mususu na France Belgique ou bien lingomba na France na Belgique bato saka ba mama te e bandi lengeni papa moko Nathalie papa fils Presley Kazadi a posé question à lobby oui bino bolinga ba maman Nelia kendaki na dernière demeure na ye nani a accompagné question na posé en wana to continue mbote na papa Maingi akoti mbote na balandi mezali mawa soki okoki te omekate po dossier ezali. En tout cas merci beaucoup papa Modrigo makambo tosala eza makambo nzambe me boya bokanza te toza bazoba ndenge botraite biso kuna ke toza bazoba toyebi makambo tosala awa te malamu ko tozala ataki mbangiste me Soulard moto oyo amelaka na ye baalcool na ye atiaka motu na tour na Bible. Alors papa Jean José nayebi te avant bokenda kuna nalingi na botala na nsusu commentaire oyo atiaki awa afingi lisusu papa atie commentaire moko awa afingi papa nani afingi papa Kojak alobi ya ba Kojak na regrette na ba propos na yo na émission na bino ya bandoki primo oza mwana mosala ya mama moko ya nivel mosala na yo omemelaka ye mwana chaque dimanche olongola ye pampers opesaka ye biberon monsieur Joseph donc ce que Joseph je crois ce que pazo saloba na papa Maingi na ebite nga nazali jamais hypocrite neti yo nazali prêt na publier ba photo ya bana na nga ebongo bino. Donc oyo tata pasteur oyo tozolobawa tozolobela tata pasteur Michel Nsibou ye azali pasteur
bon makambo ya azoloba ya papa Shaolin na ebite esika nini o balobaki mabe o bafingaki papa Shaolin o balobi ba makambo na ebite en tout cas Jean Onze malobeza pa na yo na mwa nini ezosala papa Michel Nsibu ayebake o eza debi ti semaine o nyonso yango ekozala sujet ti okosala show na samedi yango nde eza sujet nde nalobaki awa boluki bitumba bokoka mpe kosilisa Jean Onze malobeza pa na yo. Merci beaucoup. Na kombata mwana molimo santo na pesi Jomaka mbote papa Modrigo mbote puis bandeko nyonso bazali de gauche à droite bazolanda na pesi bango bambote tosenga kaka papa Simon Mbanga sunga parce qu'il y a des choses tokomo comprendre vraiment que ndenga papa Modrigo alobi émission yo eza eye vraiment koningisa oyebi Jomaka soki makambo mabe umeli pour kolongola ngo ezalaka un peu difficile parce que bato bameseni déjà na mabe. Aujourd'hui j'ai compris une chose, lelo bato oyo bayaki na bula koséparer bapapa eza lokola 3 ntango 26 ebimi bato ya 3 bandimaka teke 26 ekobima. Donc les bato bavanda baya mpo na séparation ya bapapa bazwa mpena baplace babimisa bantaka bavanda mpona bango babulaka teke un jour masolo aboyekoki koya pour les dénoncer. Et lelo yango bakomi agite bongo. Papa Michel, excusez-moi na lobano lo moko nde tolobi toyebi makambo. Toyebi makambo ele même na Belgique, même na France, même na Kinshasa, même partout dans le monde entier. Biso tozwa ba chance wana yota onso tozwa ka chance uti so mbanda ngungu so ko utali kamba ba moko yemikili. Mais biso tozwa na kin, tozwa ba chance okende ba Brazzaville. Na contre ya lingomba to vanda pe kuna donc to yizwi ba chance okende Angola, tozwi ba chance ya koto donc to yebi penza mwa masolo. Donde to bandolo bakaka lelo na tina bolingo tozolinga to latsake botika makambo wana bozonga toza lelo ko moko. Mais si yo yaki boyaki pona ko détruire, on va vous détruire. Beba ke jeune moko akufa na Belgique, masola jeune na kufa na Belgique to yebi ya. Nazolinga na pesa bino bendis pona bino tout bato voilà ba problématique parce que jeune on a pas na famille pour éviter ya monto olinga to tolo balobe belete. Jeune moi kufa na Belgique ba bino boza ba parbi mama solo to yebi bino bia bokanda teke to masolo wana te nazo peso bendis pona la sabino ke to yebi si to yaka to zolingolo bate po to ngina no to solo biso na bino to comprendre que ce que boza kana ba bulu wana pour détruire la famille de papa Simon Mbanga botika na ngana pesa sous message moko na papa Shaolin. Papa Shaolin comprendre que bato yozo lingo tambula na bango moni niveau bazali yozo leka na télé te ou yozo tinda ba message te metala ba message bazo tinda pona yo siko to répondre te to peso ba réponse makambo bato na baolo bate to vanda kimia parce que message o tindele nga na zwa kyam na pesa ki pe mutu o tinda ki message numéro na nga téléphone abenga yo photocopie to ibena bino na baki to ibena na baki no ibinga na mikilite siko pesa nga réponse siko yo to répondre makambo masa no alobi na tina na yo to répondre te po yo te mtolo alobi yo ibena mona te papa Shaolin na mikili to yebi ba chaîne na danger za ba BFM eza ba télé eza ba CNN eza ba TF1 eza ba la D eza ba la 3 ba chaîne to yebi na mikili tant so yemka ye mikili ayebi nano ya wana mo pe bolimisa so to bito bano ba mama nzoto to kota na ba vie privée moni chance kaka parce que biso nos to futa ba France to futa pe ba comment je peux dire nini ba Sabena to futa ba avion biso nos ba tomati pe to emikili to ke ba Afrique to comme na ba nord ko biso to na ba nord ko boniko zomona so vraiment que to le bito ko tsanzo to mone za la propriété mende papa Michel nazo ebisa yo to yebani makasola Belgique to yebi ango bien papa Shaolin soki nengo zolo bake tu veux pas de problème makambo ndengo bando betaka masolo susina ngeza to benga na phone to solo la mais omoni siko muntu na makambo aluki parce que batongo pe mutu babenga ko balo bake to finga yo les lois leki alobi pona yo alobi pona yena no auto pesa message wa atei matei na yena ya user différente yo zolo bebi makambo ngote ye patei ka ke ba respecta ba mama te
bato bafungolaka libondeli eza bamama. Voilà, il a dit des choses pour appuyer les mamans. Donc Pacha Olin, c'est que moi je peux vous dire, nde toloba toza bandeko tolingi bino tolobi bato nyonso baosala misala moko ya ndenge wana. Même en France on connaît toyebi, même na Belgique, même en Allemagne, même en Angleterre, toza bato tofana en Europe toyebani biso nyonso. C'est que moi je peux vous dire, soki bomoni penda ke bosalaki mabe bozonga normal. Mais soki boluki guerre ndeka zoma kalobi soki boboma biso vous allez nous tuer. Toyebi ngakude na boye bato bayebi nga bien. Pona makamba pasi memba boboma biso ko. Boko luka biso place boko luka na préféré bato baye bakuti nga na gare du Nord papa mainga lala parce que bato mo baya ko menacer ba barrer à ce moment là na osepela. Toka boye bokainga munoko te tokotala na biso na bino. Mais na yebisi bino boyeba ke surtout na Belgique nazo répéter ngo garçon moko akufa na Belgique. Papa Michel boyeba ke si vous continuez comme ça on va l'expliquer des choses comme c'est ndenge legaki. Totala ce que banane ba okima. C'était ça na zayaki na on a combattre ta mona. Papa Choma micro na. En tout cas, nazongisi micro. Nazwaki na uta kozwa appel moko awa ndeka zoloba ndena lobi omoni na makambo oyo bazawa bazali bana ya papa Simon Kimbangu ya solo. Tomoni makambo oyo tozomona na 3 égale à 1, tozomona ka partout lelo soki na yebisi yo ke bandeko ya 3 égale à 1 bakomi na besoin pena ke ba attaquer papa Paul basi ba livrer écoute déjà na bato ya gouvernement na RDC kuna ke ye alingi boy na bo tout ça comme ça basala ye mabe makambo ko musika yo peut-être ozala ndako na yo oza choqué ozomona bazoloba makambo soki bato ya mabe bazosala bazobeta na se ndenge papa Jean oza lobi soki moto yebi ba vérité te olingi ba yebisa yo makambo ko boy sala communiquer bato ba ko informer yo ndenge makambo yali koya te ke oya lokola neti somona bato bazoba tant toye awa tolobi tolingi osala makambo pasi mo mbango bino bato bobengaka wana o peut-être bokoloba moni otika biloko wana na boye moto abenganga apesanga conseil na lingi yango te soki toyaka bien kobenganga te kopesanga conseil te joma makambo na koloba yango te kopesanga conseil te soki te nakozala bien te na yo kopesanga conseil te to naza mwana moke te na age naza nango nayebi eloko nini nga nalingi baoyo bayebi eloko balingi te bango na nde moto baza ale azoluka bayebisa ye makambo kobenganga te opesanga conseil nafingi moto te nalobi mabe mpona moto awa te toyei kodenso makambo nayebi eloko nalingi eza teke naza zoba nayebi makambo nalingi te malgré papa wana ya soulard omeli masanga oyo amelaka na ye bavin na ye bavin na ye alcoolique akoya na Facebook abanda kofinga bato tolobi semaine oyo nyonso yango wana makambo tokoloba comme ça toyeba baparoisse na bango nga nalobaki mutu nyonso oyo aza na problème amoni kaza na problème alingi tosolola yango tokosolola yango na kola na bana nzambe okotinda bamessage te ya koatake bato ya kokende kokoma makambo na Facebook yo paster olobi oza soi-disant paster nebi teki paster wana asala yango na paroisse nini nayebi te ozomela masanga baboisson alcoolique ozwi photo otie na Facebook et puis oza fier à répondre ce que peut pour toi un nom qui mbangi solo bana yeke moi vin esalaka bien pour la santé ozomona tebi makambo elaki na Moïse musako bako moi moke soko meli mwanda mais tebi Moïse tanga melaki ba boisson alcoolique alongola bilamba ozomona alors yo mosali ya nzambe okoko kota na babiloko wana te donc nakanisi ba oyo bazokanisa ke tozoya tosala ba aventure otika musala wana nde nalobi moto abenganga te aloba nanga makambo mpo nayebi eloko nga nalingi naza te kolonga nde moto moko ayebi to bato balobaka kolanda te tozolanda yango na sens bato oyo tozoloba awa ezaka mpo na ye papa Michel Ntsibu te eza mpo na baoyo nyonso baresonaka ndenge wana bazwa réponse bamona teke toza lokola bana mike bato bayebi eloko balingi te toza baresponsable toyebi eloko tolingi papa Mayingi ayebi eloko alingi papa Modrigo ayebi eloko alingi nga na ayebi eloko nalingi soki tozoya tosala baanalyse soki omoni ke likambo yango oyo omona eza malamu te yaka awa pe tosolola
tolobaki oyo en tout cas ezama tosali débat lokola bana nzambe bino bolingi bokabwana mais ozoteya matei na yo wana olobi tolingi bosangani mais bosangani yango ozoluka kokabwana yo kolinga penza mama Emily koleka papa Martorel oza sire okolinga mama Emily koleka okolinga mama Christine koleka papa Martorel oza sire yo kanisi lelo soki likambo eza na mama papa Simoki anga nalobaki yango soki likambo ezwi ngai bango mutu ya liboso alobaki bakimbangise te bango mutu ya liboso bakotala bango mutu ya liboso bakolandela yango papa Simoki anga naloba yango malgré bele bana toi kuna bazo comprendre réalité wana te c'est la même chose yo kanisi soki lelo soki likambo bat bakimbangise lokwa babiso boye to manquer par exemple mama nde bozolo bana bata liboso basilikela bana mutu aliboso fo asilika likambo yango eza nani eza ndenge papa Martorel na Paris wana ye mutu aliboso akosilika likambo yango akosilikela yango pas seulement na molimo boye mais na nzoto boye aza yaya na ye makila moko yo oza na yo kuti soki na famille moko ya makila soki ya avocat oyo makila etondi bandoki oye okanisaka yo oleki kolinga mama Christine bia mama Emily bia mama Marie Mwilu koleka papa Martorel mais boza maladi yango tolobi bino bamisusu boya na chance parce que ntango tozalaki baperiode wana tozalaki wana nde bamakambo mosu ekokoma ndenge ezokoma boye te donc ozalaka na chance ebiso bamisusu oyo boye bato bayebi barecord na biso bayebi yango na lingomba na makambo basi mokimbango ta bavoyu te ozomona mais tolobaki makambo oyo tokosala yango mpena na ndenge yango ezali ntango biso tozosala makambo oyo lere nelobi nango papa Mayingi lere mosu lere wana ozalaki na village soki na Mbanza Ngungu soki na mboka nini place ozalaki kuna ozomona oyebi makambo ndenge ezali te donc botika kosakana na bato toa bana mike te bato nyonso bazala bana mike te ta bapapa lutadela batelema makambo bangi na baage ba 22 ans ils ont toza badouble baage wana papa lutadela esiko todouble yango mais tomoni ke tozosala kaka eloko te yango tolobi po tozala prudent parce que tokoya kosala passage ya vide awa badistraction eleki mingi to mutu moto akobenga nga banoloba nanga makambo alengaa na kompe kolengalenga lokola soki nini tosali nona mwana moke te toa bana moke te même na makambo ya lingomba oyo toa bana mike te toyebi makambo ko toa bana mike te toa bato bayebi makambo bavi na biso presque topasa yango na église oyo lere bagene lere bato bazosala lere bagene basalaka makambo lere wana biso tokangami na makambo oyo obana même na papa mfumalo nde mona papa Mayingi ndenge wana surveillant moko mwana moke atambolaka na papa boye alandaka papa partout omonaki témoignage nasalaki na papa yo wana nde tosolaki wana ozomona bato oyebi makambo oko oye na katikati kosimba nyoka na katikati bolakisa ge bino bato bolingi bapapa yo olingi soko olingi libota wana kolinga boyokani na bango kolinga bazala eloko moko okosala teke bato mosuku nayoki moto abenga alobi Jomak ndenge eza wana tata wana na matanga ya mama aye soki Michel Nsibu wana apesi bapapa mosusu mbote apesi mbote kote mosusu apesi mbote ta telema akenda vis-à-vis bato basurveille bamoni yango alors babiloko wana nyonso eza babiloko malamu te bino bato bokotala Jomak asiliki naza pasteur na forme bozozwila yango wana te naza ndenge naza bo naza ngai Jomak peut-être bozala surpris mais naza ngai Jomak eza ngai bokanisa te ke tozanga makambo kosala mpe bokanisa te ke toza bato mo ndenge Jomak lokwa tiaka babiloko wana leo aza na bible nyonso donc sango na biso Jomak sango na biso bozosala erreur ozomona bozosala nde erreur so bokoti yango personnel tokenda wana ndenge ya personnel mais toza awa eza makambo pasi mo mbango tosala ozomona tolobi tokose communiquer na ndenge ya bien bato wana ya mabe mongongo na bango koleka makasi te ndenge nini bato bazoloba lokuta mongongo na bango eleka makasi bino bato bopesa baconseil ole bobenga Jomak bobenga nde bato wana oyo baza mabe bazolinga bamatisa mongongo bobenga bango eza ba Jomak te na bamayingi te mponga likambo koloba nanga eza te mponga nayebi oyo nga nalingi naza mutu mabe te nazoluka mpe kokabwana ya bapapa te donc bokobenga te bobengi nde Jomak bopressione Jomak bote kuna nde place problème ezali nakasi tokosoka na biso wana nazozwa appel moko awa ya mutu moko aza na méchant pena donc nayebi te nandimi te na route côte ya yebo parce que aya koboaka babomba alors papa Modrigo nakanisi tokosoka na biso wana soki 1 minute po tokende molai pena te 1 minute na yo ya suka comme ça 2 minutes et puis soki papa Mayinga aza na loba suka comme ça tosukisa awa
Avis au détracteur ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Tangu toza koloba tango nyonso ke oyo akoya po aboma to abebisa to akabola lingomba oyo okobima na mpwasa yango bobandi kobima bino moko. Papa Michel wana batindaki ete ye moko kaka azwi alobi te omenga mpe naka na groupe wana tika na mibimisi amibimisi lelo dossier na ye yango wana tozwi yango mpona semaine oyo toodrete yango ti samedi show Papa Michel ezali ya yo lokola bino basar minene mbala oyo oyebi te fin to bachaine wa minene otangi bato ebele baata mosusu baaka na bakse nango te mpo so oza na congo bakanal banini eza mwa pasi me Facebook tina kinzinga mboka ya pere na ngai même na nkamba baalanda yango en direct. Donc yeba ke dossier na oto tozwi badétecteur nyonso pardon botika. Merci papa Jomak. Tokokuta susu na kati ya semaine. Donc Jean-José moi liloba na suka poto lomwawa parce que donc ne me l'a été Jean so na moi liloba suka comme ça de clôturer. Ah ba yingi azoka biso te tokoza liloba. Ah ok voilà micro te en tout cas na kanisi to suka na biso wana pa mayingi on dirait micro na ye za mobulu na yebite soki ndenge nini salami. Ok na kanisi to suka wana batata na bamama bao bolandaki biso oyo bamoni ke likambo ebeti bango mabaku soki na forme nini eza likambo libaku te bomona teke toza dépasse soki nini eza toyebi oyo tozosala oyo tosalaka awa toyebi yango eza kaka ebandeli bango bakoki kokota te ebele balukiri bakota awa bokota samedi na mikolo oyo nyonso oyo tokolanda yango nde makambo tokolobela toza bana mike te bato baza bana mike te nde nayebi nalingi moto abenga nga te aloba na nga makambo kobenga no ngai te mpo ngai nayebi eloko ngai nazolinga nakanisi tokosuka wana merci nazwa nano